Bango tu wana babanga na bangunga. Donc, ngana on a sala live té, non c'est la mutu live pour côté la mutu té. Tout le monde est libre. Yo nengo côté la pechanga, yo ndo côté la sila, pour ani tenga na côté la pe belle vie. C'est pas ce n'est pas donné à tout le monde. Toi c'est pas donné à tout le monde. Toi pas tout mini l'état dit. Et puis au monde na vie ceux qui au sali carrière na on ba pesa au komboté, wana succéder. Ah oui. T'as dit ngana na ba kombo. Ngana na ba kombo mais apuchu ndi na lingango mingi. Mais mikolo apuchu et dosé. Et là que ça succès mikolo et bien kotoka. Et comme tu n'as pas gag. Yamo na oye bisayo te c'est-à-dire ce posé l'autre côté na bien combien les youtubeurs ba internet oh ya gabi ba finga pe ya gabi ayate. Et puis bazo réclamer ndeti ba droit na bango par rapport ya boye ya ndeko ya Gomez na ndaku wana. Gomez na vérité. Zana vérité o yebisa ndeko na uchi Afrique ndako eza ya ngate ya o traité yo millionnaire mobile non millionnaire. Ndi garçon wana wanga pa moi musala. Ndeti pe wanga kinga lati salopette. Sarah. Mais pour nous c'est si nini te nazaki na besoin tozala na chaleur pona mona te kosa mama nga na samtu akabatu te yango ne lokosala te s'il te plaît oyebi ke soto sali na te s'il vous plaît toza motema mabe yo yebaki ki na toka tika makambo tadi oyebaki s'il te plaît oyebaki Kilidere na ipa batono. Kilidere na ipa batono. Yakana kulutolo na kwa ngana kulutolo elo. Na ebiso encore. Yakana poate opesa kate bongosi, opesa kate bongosi. Opesa kate ta moto wana na kuko bwa kona moto. Ala malembe ela obomi moto na tako na ngate pona kangme pa ba mbosoda. Lingi obanda makamuna yo avantage pour aério sala avantage tezela olingo banda mambo avantage aério sala avantage o sala ka mwa ba mouvement ebele na boyi oya otokela na plateau bato ba ofinganga na memela kio ya mama na lobi mabete aério bandi avantage na memela kio ba papier mouchoir soki otoki ozui ka papier na ndenge ya mabete na ndenge ya mabete bandi déjà. Mais oyo sarazela ozoni ke longito ozo pangusa mituki. No pangusa na toka mingi tadi. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bandeko balandia Sarato la télévision, bandeko balandia Top Media télévision, mbote nabino, ngai ndeko nabino, tadinga la pa, musala ezaka droit nabino, devoir nanga ya omemela bino makambo bolinga mingi, na ye lisusu mukolo ya lelo. Koluka moya ko sala émission Oyo ensemble, vous savez, émission Oyo invité spécial nango ezalaka Madame Sarah Tola. Mais cette émission est une émission lokola ba émission nyonso te. Je demanderai à toutes les personnes, à tous les Congolais. Je demanderai na famille Libota. Bozwana kitibo fanda wana. Je demanderai aussi na Lezabakouk. Bozwa kitibo fanda wana. Na ko senga pe na ba fan ya mama dina na komuna bango banani ba dina shu nyonso pozwa kiti bofanda no senga pa ya ba mopesha love voilà bozwa pe kiti bofanda wana to lukwa mweto solo na bino. Est-ce que aujourd'hui nous savons il y a beaucoup de personnes qui oyo ba fingela ka maman si la batu ceux qui passent à la télé ils sont là juste pour insulter. Bandeko na bango il y a ba comédien. Est-ce que pour na ko la promotion il faut ba conditionner mutu o bango baleka na télévision na kombo na bango pour na ko finga? Entre parenthèses, ils étaient engagés pourquoi? Uniquement pour les insultes. Donc bazali pour na musalate. Voilà pourquoi nous vous demandons, mes frères et sœurs, il y a quoi porter attention na bino na makambo biso tozo ko sala. Nous sauvons l'image ya cinéma ya mboka oyo, ya ba vedette, ya ba star.
ya batu oyo esengeli ko sala musala na mboka na biso. Nous sommes là pour na ko sauver bango, nous sommes là pour na ko aider bango, ko promouvoir bango. Nous venons pas ici pour insulter, exposer ma vie à battre, mais c'est plutôt pour bien faire les choses. Mesdames et messieurs, vous serez surpris dans l'émission parce qu'il y a des surprises où je n'aimerais pas couper Sabino AR nango awa. Voilà pourquoi nous sommes le meilleur fan, le meilleur abonné. Oyo bolinga ka musala biso to sala avec Mama Saratola, boza la brancher. Objectif boyebi la chaîne Belle-Vie Télévision est comme on a 1 million de vues, 1 million d'abonnés, j'allais dire. Donc, comme on a 1 million d'abonnés, et déjà, je suis très heureux de savoir que Ndeko Balandi, Tokomi déjà n'a plus de 212 000 abonnés. Donc, chaque jour, il y a toujours abonnement et Zokomata, bazo continuer à s'abonner à la chaîne. Maman Dinana, comme je vous avais dit tantôt, déjà, chez Film Nabiso, Bokila Lokondo, premier épisode déjà est disponible. Et nous avons parlé aussi de Maman Ursule Pechanga qui annonce déjà son retour sur la scène congolaise avec force. Bandeko Balandito Zalawana, Maman Ursule Pechanga, to lança qui affiche, to tchaki na ba communauté nabiso, elle est de retour avec force. Awa, Toko Zwa Makambo, donc Sengeli avec Mama Saratola, et nous vous informons aussi que Kin Makambo, il y a Belle-Vie Télévision. Tokomi déjà dans le 4e épisode et Kotaki depuis hier soir 4e épisode. Maman Sarah a lancé qui message 10 partages. Chaque jour vous devez partager 10 fois. Au Taliango au partager et pas à 10 personnes. Ce qui peut au moins que tu as le temps au bakisi les sous 10 sous. Donc quelque chose de bien. Voilà pourquoi avant tozo maman Sarah Tola vous savez tozali na momesano. Nous avons l'habitude de le faire. Tokokena na ngam machine. Je suis à Okabola biso na plateau tozoni na machine et puis on va rentrer ici pour to luka tozo maman Sarah Tola pour to ban émission na biso. Merci. Attention. Oh, Vous avez constaté en Haïti. Louis, Bimina. Mervini, obeta. Na beta tena obima. Na sanué ka bolo mona osale. Bana vanda eka. Ezaka ka beta bozo msabo. Elu mwa mandonga. Ah, tikate? Ah. Na Bimina ngakasi. Na okedam. Sole bona kedam. Na lobito la Tsangai. Amongo na sobeta. Louis na quelle ville hein? Kende te? Mais kende te na sobeta ozomona mutaza ozo de ko. Na papa masasi mbongo ya sasa mbalo futo sinyo. Na futa. Te papa. Te papa. Obosani. Liboso tant yorobi na ngai def sangai quelque chose wana nazana makamlene obaki na ngai liboso ndenge wana. Azaina makamlene. Mais wana ezaki ya pe. Ozaina makamlene. C'était les 12. Obosani date, c'était les 12. Les 12. Le 12 ya mwani. Na pesa kiyo, na pesa $70 maboko les 12. Oui. 70 $70 en francs. Nasaina ngoni. On doit dire Nasaina ngoni. Siko yo yeba makambi osaina. $70 quand même ce que m'tali 70. Bon on a dit $70 kaka boy papa. Yo senga kingo lobi sunganga na zana problème ke wana. Na pesa Parce que le cinélenga te poni. Mayaya. Poni no En tout cas na zone di mateke. Na ngoni. Mais ngana éviter ngana zana papier yo signé. So ngana zulo papier yo signé. $70. $70 ngana zulo papier yo signé papa. Na ko tsepana ni. Na ko tsepana ni. Nasaina ngoni. Ngana éviter. Histoire. Obi na ga na Mais problème. bona plia nzokuti. Histoire vraie. Nazo boko ya nzoko. Histoire. Yo comme ça $70. Nasaina ngoni lokuti. Papa nazwela yo papier. Tozela mbanda ka $70 fula sombata. Na sombata 3 ngulu. Papa nazwela yo papier yo signé ki. Nga ukwemisa ngate ke papier. Papier bini. Papa. Donc c'est que papier les a $30. Comment tu as papier? Na kosopona nini papa na koko sa Yango bana tozobe tozoganye nga pona la déconcentré. Non mais tu na $70 na ça yango nini? Tu peux distraire bis. Na zobate? Tu peux distraire bis auto vendre.
opesi moto 70 dollars ata yo moto opesi ozala na souci 70 dollars moto azwi yango avant asala nini papa nayebi bon nabiso na matanga natikalaki na 30 na yo 30 yango nde napesa avant tere nga napesa 30 dollars pourquoi ozokima 70 30 eza problème te 30 eza eloko te toza na manda kopesi moto 70 dollars nazoganye yo komi ya kanda yango moni te sekize tobole macho yo yebisanga eloko nini nasali na 70 yo opesaki ngai yo okopesa moto 70 dollars te asali yango te ofandi nye oza complice papi nalobi ke osinyaki kombo elandake opesi yanga donc obetaki nga nde masasi papa napia 70 70 na mbandaka ekoki 100 dollars ekoki chéri nani yaya nani ayawa tozosola makambo ya ndako papa mwana te mais ozofanda na bacondition ozofanda ofutele epai na nga mwana efo ayebaka alobi na meki ye likambo lingo yebisa wana ayebi na yango 70 dollars ayebi oyebisa motu papier esani ayebi tu as oublié que afutaka 100 dollars les 12 papa m'avait demandé 70 dollars avant quelque chose toza na mbandaka bapesi nga 70 dollars nasali na mwana ayebi yango il faut yebisa nga nao nasali nango nga nakolia 70 dollars nalini nzoko batila pondu batili nga nzoko mumela pondu yoka mwana ngamu nazali na salon ngamu nabengaki papa oyebisi papa ke ozala likambo osala biso 70 dollars ngamu papa tindi nga nazwi 70 dollars napesi sikoyo likambo yo osaleli mbongo biso tokoyeba te nayebisi bino likambo lingi nasala te ozwi 70 mopesi nga naloka te te ntango na ye ngai soki bino naye kosenga 70 dollars botunanga papa ngosala yango nini mais bosote place wana nga na kotuna na ongosala nango nini papa avant tere apesa 30 dollars tole seval ya fin du mois tolambaki seval papa banda navandaki na kati na chambre nazeli nabimi na salon papa oyeka tobengi nga te papa tokomi erni na kishasa makambo ezalaki to ondopesanga maboko na tongoezala politique ezalaki osala politique makambo yango nde ezodistraire yo omoni tika opesaki motu mbongo mena tellement bozobeta badame oyo maîtrise eza lisusu ya mama mbongo te ondima te po bosala tu as parfaitement raison papier oh papa papier te nga nazala problème ya papier te nga na posaki nasalaki nini mpo motu okopesaka mona facilité te mais papa osignaki osignaki salini nasignaki na 50 dollars signature na bino zeye 50 ozwi 70 dollars osignaki e napesi 30 dollars jour wana osigne en tout cas eza problème kuta ya loyer te nga na mvetuna nde bino nde boza bato mabe na lopango oyo oza politike bomani ndeni ye soka leleli bino ke bopesa nanu nga 70 bopesi ye bopesi posa ye yebisi biso ye aza kolupango eza biso nga unatuni ye bongo mama. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Vous avez compris, aujourd'hui, nous avons commencé avec maman Dinana, DD Télévision. Nakanisi bomoni wana film na bino bo kilalo kondo ezali déjà disponible. Les premiers épisodes déjà sur la chaîne de maman Dinana DD Télévision. Allez vous abonner, allez suivre film wana bandeko, il y a des conseils, il y a des choses, il y a des surprises en tout cas. Ba comédien Yambo Kanabiso, ba artiste Yambo Kanabiso, je suis très heureux. Yakomo na musala kitoko boy. Mais voilà, elle est là déjà avec moi. Je souhaite ce qui te langage moko na pa mitoki s'il vous plaît. Je souhaite ce qui te langage moko et non pas mitoki boy. Yo ozoko kotsa déjà Sarah. Na plateau na pa mitoki. Na cha awa. Ya no pa musa. Na cha awa. Tout le moyen tous Sarah Tola. Mais avant nazwa non maman Sarah Tola, je veux en profiter pour dire un grand merci à ma mère Fanyonso. Sol Memba, je te salue. Maman Fatou de Conti, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu. En tout cas, Nzambe Azala Nabino, Jenny Beta, Tata Po, FAP Kato, Bandeko Nyonso, O Bolingaka, Mosala Bisoto Salaka, Bango, Bazalaka, Maman Nangai, Maman Bijoun Ketani, mis le respect.
1000 euros paix maman au bon na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noéma Bakala Nzinga, maman Déborah Lubanda, Kilo mère à Calgary. Un grand merci à vous. Bertin Konde, je peux jamais vous oublier. Hein? Ah, de Tobana Moussala, maman Sarah Mbote. Ah, la bosani. Non, non, là, Italie. Non, aux États-Unis. Mais biloko yo balongola kango avant oya na plateau. Na aux États-Unis et puis là Yves Saint-Laurent. Ya bila Yves Saint-Laurent. Na aux États-Unis. Mbote nanu. Mbote tadi biso kuna ngwanzo ya la. Tadi. Oh penza. Yves Saint-Laurent. Et a passé est-ce que là oh Adidas amboate nganga na kenda nga mo États po ba ko somelo pe Adidas ba chihuahua ngasko nga mo na kenda nga na États-Unis na kota ba Macy's na kota ba Burlington oyebi gele kila bango e ba yebi ngote ya ma chérie qu'est-ce qui se passe ici non comprendre était Tadi na kenda États-Unis ou non. Oui, et après, États-Unis, oui, mais et après. Et après, États-Unis, et après, dans mes massacres, bien. Oh, Nini. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Maman. Collection à Siki, alors Adidas, on a tes collections à Kala. Na te kiangot. Ni on se peut stock et sili. Au soldat qui n'a mon acquis. Na soldat ngot. Mais ça rapport, et bien, maman, bête la moni au lingi au banda. Makamuna yo avantage pour Erio sala avantage zela au niveau banda mambo avantage Erio sala avantage au sala ka moi ba mouvement belé ah na boyi oya otokela na plateau abato ba finganga na memela kio ya maman na lobi mabete Erio bandi avantage na memela kio ba papier mouchoir soki otoki ozui ka papier na ndenge ya mabete na ndenge ya mabete bandi déjà. Mais oyo sarazela ozoni ke longito ozo pangusa mituki. No pangusa na toka mingi tadi. Oh. Mutoke en casse. Est-ce que mais oyo ozo bimsa force nyonso sara oyo e panguseli ya mituki nini yo. Oh. Hein? Mais tadi na na pangusi makasi hein. Oh, ezaka pembe. 4 couleurs exactes. Tadi ameka peate. Pardon, tozongawa. Te ou soit na retirer ba papier mouchoir. Kane yo bipelinga ba papier mouchoir. Tadi kane ngo sabusi identité na nga kotoka ale yo longola nga 4 couleurs. Mais loba na longoli po na loba kite makambo ya ba couleur et bima ah. Ba pangsandeng. Na douceur, c'est comme ça les papiers, c'est comme ça ba sala boye papier mouchoir ba sala. Mais est-ce qu'on a toka mingi boye so simbate. Il faut ko bimsa makasi nyo keba oya ko longola ndamba poso sara. C'est quoi? Et bon papa ça dit boité pour éviter mitoki pas trop de mouvement. Ah na ça ba mouvement mingi. Il faut tiens on a mode douceur taka. Mais au monde était que le to sali pe obomina ba muinda boboy split poani. Te lelo yo ninga ko bimisa identité na ngana miso apa. Te na besoin lelo na to na ndo na chaleur. Na ati ba mona ndeka. Na besoin ba expérimenter nanu. Kotoka. To yeba soki ezaka ya solo to ya lokuta yango moni moi comme je fais la pédagogie. C'est-à-dire na tokaka. Siko na kotoka moni mutu na mokili mutu fotoka. Neti nganga toka nanga. Nazo toka makasi pe nazo toka. Mais différence ako il y a des kotoka. Kotoka ya muta 4 couleurs ya choko solo zei. Solo is saying. The soloist is saying non supported. Oh supporter te. T'as dit tu vas pas supporter. Ceux qui battent 4 couleurs battent choko batoki et puis papier mouchoir. Mon papier mouchoir nanga. Mon papier mouchoir nanga. Nako boka on a ndila mutapangusila ngpa. Webi ngpa. Tota ke olanda film ya mama dinana. Kaya on a koti wala. Ah bokila lokondo. Webi ngpa. Te ngana ebika bokila lokondo. Kasi bokila lokondo ya ngwana na oloba no muno na biso. Webi ngpa. Donc papier mouchoir nanga na ko boka ngope boye. Muta loko chango pe na ndila ki opangusa ngpa.
Pas. Oui, pas. Nyei. Yango yali ben pas. Montako kolokoto be papier. Amone yango be kongala boye. Akamati asuli apangusi la ngpa. Yango dinana bien. La douce. Idée wana ya koya kosambusa vie na biso bangale uti. Bokila lokondo. Donc à imiter textuellement ce qui se passe. Surtout ba tchepe na province dini Mbandaka, Équateur. Suka. En fait, na sepel na film mango zong sibiso penza. Zong sibiso et puis surtout ba tonalité. Ba personnalité ou ba lati penda ba personnage aux na ba personnage wana ba lati tonalité et puis na comportement waouh. Donc ba lati sibiso penda ke bangala mais bangala te rappel brutal il faut mona Caroline na mobile na ye bongo sinepsio bongo si alistar bongo sali obey star bongo si star. Non, un mot d'abord par rapport, il y a les artistes qui se donnent comme ça, justement pour leur travail. Déjà, félicitations à les artistes qui ont valeur à ça. Très bien. Ils vont continuer à jouer parce que bateau ba eba tina ya musala ela kitende bateau bazara so azwi succès na mbongo atikina. Oui. Mais muto ata komi millionnaire a continuer musala na et très bien. Valeur à musala na. En tout cas, félicitations hein na ba acteur na ba actrice nyonso ba jouer na bokila lokondo et puis na ba actrice na ba acteur nyonso ba frapper na kini makambo. Oui. Voilà. Vous êtes à féliciter. Voilà, mesdames et messieurs, boyende toujours continuer avant to kota na ba question na biso. Mais t'as dit que nga la ti salopette. Sarah. Mais pour nous c'est si biso nini. Te nazaki na besoin tozala na chaleur. Pona mona. Te kosa mama. Nga na samtu akabatu te. Te yango ne loko sali. Te s'il te plaît. Oyemi ke soto sali na te s'il vous plaît toza monter mama be. Yo yeba kiki na toka katoka tika makambo tadi. Oyeba kiki s'il te plaît oyeba kiki Sarah toka katoka. Mais oser quand même to ça l'émission sans split. Ouais, non. En tout cas, je voulais que ça se passe comme ça. Tu sais pourquoi aujourd'hui, même il y a des acteurs qui sont des victimes, entre autres, Bandeko et Belé, Baza ba victime, ou ba komi ko sala ba gag par rapport na ngai na yo, par rapport il y a Barimero et zo collègues sur la place publique, il y a beaucoup de comédiens qui nous appellent aussi, qui nous expliquent, qui nous parlent. Est-ce que tu dis que toi basta? Yeah, et je comprends. C'est là, s'il te plaît. Si mon toi doit concept, tu as énergie, nous sera composé gag. Sur nous donc. Sur nous. C'est pas. Ce n'est pas donné à tout le monde. Toi, c'est pas donné à tout le monde. Toi, pas tout le monde, t'as dit. Et puis, au moins, il a vu ceux qui ont sali carrière, on va payer ça au comboté, on a succédé. Ah oui. T'as dit, on a ba combo. On a ba combo, mais à Pouchouni, na lingango mingi. Mais Mikolo a Pouchou. Et dosé. Et là, ça succès Mikolo et bien. Kotoka. Et comme tu n'as pas gag. Il y a mon oeil bisayo test, c'est-à-dire ce posé l'autre côté na bien. Combien les YouTubers sur internet oh ya gabi ba finga pe ya gabi ayate. Et belé, basé belé. Oh pe baza na YouTube basara banalise ba pesa ba mo ba kombote. O Sarah makambo, Sarah minaza star ya masekite ya makambo penza que mais ngana linga apuchu. Nalinga apuchu na linga pe enfant violé na linga pango mais kotoka pe nande na moto etadi na makambo po ezolier ça va te belé hein pe koti ba miniature partout si na TikTok comme ka kotoka na monsieur eza makambo ya osana te ya yo so toka to zebende voilà c'est il faut pas ba yeba spirituellement Gabriel a opesa mutu kombo aloba parce que Gabriel aloba ibongo parce que azanga yemo ebika ko finga ngati abimisika kotoka spirituellement et l'oro nyonso ezotokiza na vie mutu so akufika ndatoka ate ouais makilo de tambola sauter c'est-à-dire na vie na étoile na lumière donc kombo ya kotoka so retourner ata docteur tuna docteur na yo hein loba na ye soki moto otoka susu te na ndenge ya médecine elakisaka nini vous êtes bembe vous êtes des cadavres vous tous
Oui, c'est normal. On a makila, on a étoile, on a aura, on a nyos zo sala. Faut na toka. Faut na toka. Malheureusement, bah tu vas y signification au toka. Tu vas y importance ya mutu. Pourquoi? Et puis tala batunde babazo. T'as dit so pour ani batu ba na mutu. Qui m'amba muti. Au transpirer. Au transpirer. Mayo na yo et pour là. Et ça pourquoi? Pour la santé, hein. Surtout pour chercher. Et puis, c'est ok, il y a peut-être une phrase à la Bible. Namutokinayo. De Ogolia. C'est-à-dire en travaillant et Kitawana. Nazo toka. Pour ça avantage na même la sac. Ya cher. En tokant. En travaillant. En travaillant. Avantage. Mais en tokant. Donc, il y a une signification de tokate. Voilà. Allez-y comprendre. Merci. Toka. Et puis, ce qui est grave, on a bagag. Oui, mais tu vas apprendre là. Et puis, lorsque moi j'ai appris ça, après na lobby na live ya liboso nga babenga inga. Makambo ya maman Ursule Elekana Gomez. Toyaka ko recadrer bande ko na biso frère na biso mon copé à sala théâtre en tout cas naye baye il y a pas longtemps voilà biso ande passage obligé bango nyonso baza ka ba abonné donc après passage na biso akoma ko sala le gars par rapport à maman na biso asala biso mikala ndenge tozala mikala ya belle vie asali bagag misu asali sali bagag moi ebele. Il y a soukande makambo ya kotoka bimi nde aye ko sala gag et na kata gag wana pe akota kina moko ya bande ko na biso ya basi oyo aujourd'hui peut-être ebele ya ba comédien bazo kenda ko jouer ba gag kuna bazo yeba te ke makambo bazo kenda ko sala ezali nde une façon ya ko régler ba compte au bango bazali ba innocent ebele bazo yeba bango te. Mais or, quelqu'un a se servir nango pour aluka moins etalokola ba jeton ou aluka moins à servir lokola matière pour n'occuper sa bague. Pendant que les rôles d'un cinéaste, d'un acteur, les rôles ya mutu ya kokoma eza lokola oyo ba mama dinana bazo sala. T'as dit pas monsieur ezali. Ezali maman, ezali. Mais eza non. Te ça là non maman eza 500. Okosi sa nyonso ban zana kana wana. Zanaka wana po wana kutu nanu esilité nanu kutu epolité nga kune no toka mingi. Comprenez mon émotion. Voilà. Eza lokola ba mama dinana, ba belle vie conduit, ba mama Ursule Pechanga, ba Dacosta, ba frère rebelle o ba komaka ba film, c'est ça et non ramasser quelque chose au lingi au comme sango litio sujet. Ba inspiration zali limitée voilà yango pe na zo ko senga na je suis ce qui a ko to lo do langage mona ye to so la boye ba tela biso image ya Polinos au DG zali disponible na chaîne ya ndeko na biso Gomez où nous voyons la présence ya maman Ursule Pechanga sur scène oyo beaucoup de personnes ba s'attendent à quitter mais aujourd'hui épisode moko mais au moins tout le monde en parle réaction non et cause à l'année en tout cas le membre belé. On va faire un canapé papier mouchoir. Allons-y. Mais je prends dans le ballon émission. Déjà félicitations à Gomez, félicitations à Pechanga. Namoni différence moko Pechanga sale ezaka. Et là qu'on a la boya complexe. Place mindele bazanga la kisapunda kinanga africain. Anyati lingala. Ten bango pifo bazwa devoir ya oluka koyeba makambo Pechanga lobaki la kisinini. Donc tout poussé pas ba nigérien ba luka ba yeba anglais ba luka ba interprète. Po biso to luka interprète expliquer biso makambo ba Gomez ba banda loba na anglais na ba wanga. Très bien. Vous comprenez? Alors, il y a le mot complexe wana, il est passé nini? Attaquer na lingala et puis personne lobby lingala bango pe bazo kota rapé bien que ça ya moi ya côté ngama mais au moins bazo kota penado c'est ça donc c'est très important on a ces déjà et puis il faut mon façon ya ko jouer à Pechanga au mon casa pro ouais professionnalisme là sur la scène ayebi comment à côté à sujet
et puis wanga okamwe kapo mais franchement Gomez il faut un psychopathe. Oui. Ndeti aza donc tu siko toujours comprendre tes suspense nini babombi wana Gomez neke to mona wana on dirait pas on de bakolonda. Et puis bazo réclamer ndeti ba droit na bango par rapport ya boye ya ndeko ya Gomez na ndako wana. Gomez ana vérité. Zana vérité o yebisa ndeko na uchi Afrique ndako eza ya ngate ya o traité yo millionnaire mobile non millionnaire. On dit garçon wana wanga pa mwa musala. Ndeti pe wanga za mwana musala siko ye omoni te place moko oyo nani wanga aluki kobenga na Gomez ayebisi oyo mokuse wana na o na jeune wana ya comédien na mwana na bango ya mosala alobi nazo pesa bino mbongo je vous donne l'argent pour bolobate sikoyo eri akebenga Ursule bakie na chambre j'en suis sûr et akinaki osenga Ursule apese mbongo po a corrompre bango Ursule en sortant bala modo bano lobate ngana na mbongo ya opesa te ngana ki obeta bamatolo awa nana mbongo donc Jonathan millionnaire patati patata donc voilà. En fait c'est-à-dire moni ba film to lingeza nde ba histoire histoire penda boye bato qui apporte ba aussi se retrouver apporter quelque chose moi leçon oui ya na bato mele pe ba voyager ebika kende kona nga saka na poto azana ndako ya wana maloba kende sur place au comprendre ba réalité oh ndeko na pesa ko na téléphone yango to ko vivre ngo na misu ya wana lo ba mutu tango zo voyager se préparer en tout oui zana bien na aller retour zana hôtel na yo mbongo hôtel zana mbongo ya soko kutani na batu babiba aider yo dans ce cas aux mbongo no senini uchi na poche mais ko kena bolte kene na okebe na kovana ndaka mwa mulopo na okebe na kovana ndaka Christelle na kovana ndaka Caro na okeba banda kwa batu wana nyonso zo luko kende oyebi ba réalité o eza o eleka kuna te ya pesa ko kana monoko mais soko komi tam soko tala pena makambo susu en tout cas bandeko eza conseil film wana botala yango nde tolobara tozo soutenir culture voilà oui boza ba fan na Belle Vie boza ba fan na Dinana boza ba fan na Pechanga boza ba fan na Gomez mais en globalité on soutient la culture congolaise voilà botala film wana bo partager yango botika ba commentaire à kitoko échange ba culture wana et ça la biso bien demain ou après demain tout le monde a fait ba notanga ba Pechanga ba notanga ba Belle Vie ba notanga ba Dinana ba Sarah Masiala ainsi de suite et ça vraiment important en tout cas bota la film et film kitoko makasi. Voilà, aujourd'hui qu'est-ce que tu peux koloba analyse ni nokoki ko sala sur nos artistes et comédiens et comédiennes au lieu ça la bango analyse l'émission mais place moko lobela makambo ba o chat na baganga oui na baganga déjà ça force et à force ngana oloba boy boza na courage boza ba lâche boza na courage ndenge zala ke muto la muki un bon matin au sepela en évolution na tende na memi sac na nga boy tam su yo zwa ngote ke luka ona na kato em su de basali o comprendre tam su de na memi sac na nga boy tam na yo sa avantage na nga e choqué yo soki ba avantage na nga chokako soki élévation na nga ezo choqué yo soki ba poto na nga ezo choqué yo to ba photo na nga ba statut na nga chokako ma chérie mon frère na mélanger na ba ma chérie na ba mon frère na ba ma chérie mon frère bino tout boza ba lâche naza humain le roi bino nana mai na makila le roi bino et puis biso tout et alors na kati ya makadam et alors quoi na kati ya makadam wana omona toza na ba kombi na kati ya makadam omona toza na ba moto toza na ba jeep toza na ba range toza na ba mituka ba sorte nyonso différence ne ba na kaki o mutuka luxe mutuka cher et alors ngana bilia vous êtes les combis et les motos donc il faut vraiment beaucoup de courage boya ka ko rendre nga ba compte na ba kombo na bino
bosa qui l'acheter pourquoi boyana et puis ba comme ya na kombo ya Gabi ya Gabi e moko tabeli il ba problème té et comme vraiment support siko awa pe ya Gabi si à lâcher na ya Gabi abelingi ba problème té bo comme na sila lui-même elle est étonnée parce que ça une émission monté on ngana tadi to on ngamu na sala na live na finga sila exactement ezaka peut-être ba vérité de swabino sko bino bozolinga bo régler ba problème na bino en particulier na Saratola alors bo bimisa bolongwa ba lâche bo mi bimisa zwa courage o check caméra ofongoli caméra na o en tout cas yo Saratola ko zwa na o penza esepelisa ngate na obetelo maboko ngabi mutamakasi kwa esprit ayepinda na kiye. Vous comprenez? Clochard ne soit un finga batu. Ailleurs, il y a l'actualité à mon tout temps. Il y a un sens. C'est soit un finga ngata na tongo au fond la caméra, à tienga la miniature à bando finga. Au moment que mon toit l'acheter. Aïe, que na problème na moi so succès na dérangeanga gratuitement, elle peut m'insulter. Mais si ko bino bozo bata makana si makombo asila ya bo ba lâche. Élévation na ngecha bino panti na motema bo ba lâche bokufa na keto so nga bino fongola ndeke oaza mwasi et puis nga na oloba bino na otanga bakomona bino oaza mwasi afungoli caméra na ye atangi komona ngeza Saratola eza kotoka te wana eza na baki yango même Gabriel abangainga parce que okotanga komona nga Saratola so déjà masqué ngo pesinga komo bangi nonga komona nga Saratola pona yo kapinda ke yo lobi na nga fo benga nga Saratola Sara pamba te ba Sara ba ibele benga nga na kombo na nga Saratola o chekiti Saratola vanda nga na linga kote ngande nazana o fingi nga chosi so kati caméra na comprendre yo pourquoi bozo na ki l'acheter nyoso na sima kombo asila ba ça bongo pourquoi bazo yinisanga sila et puis ba otindanga à la haine bazo exciter nga à la haine na finga sila gratuitement or en réalité nga na sila tona problème. Voilà. Tu fais que ton travail avec nako finga sila te to na problème en particulier te so na problème sila no finga ina sima belle vie te nga na relâche te so na problème na sila no yo finga ina makam na nga na ye et non no yo finga e pour non se sa belle vie na za ba genre bata bongo te. Très bien. Donc nga iso na problème mutu na ya na gérer problème nga na mutu wana et non pas côté la kitel po bango ba kokanga te babanga nga bango. Et puis ce copé comique na Ursule qui est derrière toi bazo pousser yo bango tu wana babanga na bangunga donc ngana na sala live te na sala mutu live pour côté la mutu te tout le monde est libre yo nengo côté la pechanga yo ndo côté la sila pour ani tenga na côté la pe belle vie na libre ti sko yo limba tout bazala ra place yoza te zala na courage boza basendi boza na courage bobota courage botika kobanga nga lokwa nzambe naza mutu lokola bino naza na mai na makila o ezotambola kati na bino ezotambola kati na nga kobangeleki bokomika kodiembelaka na baactualité badiembelaka fali dossier fali eleka bakangi minoko balâche nasepelaka makasi na bato tofingana na bango ti lelo afungoli caméra afingi nga gratuitement bino boa balâche bazela so sujet ye ale bayeba badiembeli votre acharnement là. Or, tu étais la seule à défendre les mamans Gabriel. Votre acharnement là, ça fait absolument rien. Et puis ça va rien changer. Ça change rien. La montre ici coûte vos loyers. Coûte vos loyers. Babilo Kwango bazo boya ça. Coûte vos Natoki papa. Le Kwango. Ça les laka o. Ils en ont bien que ça Sarah. Pap o boyemi balé 1000 francs. Na bien supposons siko que na bando chaba ba make-up. Tem socha ka make-up mbele ero to komi matana moi 10e papier. Mbele na tindi je suis à keso mamususu. Lokola za na make-up te utiliser seulement ça. Mais aujourd'hui Sarah, une question. Le même personne Oyo Bayaka qui insulte les gens, le comédien Nakombo, il y a Maman Silla. Mais aujourd'hui, Batouana incapable de faire la promotion de Maman Silla. Il demande avant basa la promotion, il faut signer contrat pour na o Italie promotion. Réaction na yo ekoki kozalanini sur ces points. Bonne mission. Non mais déjà dans ça qui est au début, il faut qu'on puisse en finir. Pour deuxième émission, c'est autre émission. J'ai besoin de ton analyse. Tous en venant à temps.
Je suis qu'on a déjà combien de minutes? Pour ceux que je suis à réclamer 5 minutes, venant des années. Je sors le donc, matin. 33 sur le longo, il va couper et Tikali, c'est dans les 30 minutes. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. 33, c'est beaucoup, t'as dit. Et c'est belle. Et puis, au finginga, au tukinga, donc, au ningeka, au expo, à l'exposition des insensés. Il y a une émission. Na toki belle na mission batu. Na pangusi donc batipenda ba confirmer finalement yo gagné na luka qui na exposé mais je voulais plutôt tout ça la émission et ça émission et ça kaka faut ça l'émission split et ça climatiseur et ça et puis voilà